Ngande double prison. Oui, il a fait quelque chose d'interdit qui n'était pas normal. Alors, ce qui fait que n'a évité, côté on a évité, mais c'est que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas valable, qui n'était pas congolais, qui n'était pas africain, qui n'était pas normal. Chaque parent doit protéger son enfant. Alors, c'est vrai, n'importe quoi, mais moi, c'est normal. Et là, on a et ça que t'es na buga liboko. Nga personnellement liboko na buko liboko na bukio demino na kei ko mitika ngamo. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye. Oh yango yo eye. La voix du peuple. Avec Vincent Louise. Et ça la reine de émission de la presse. Allô. Ils sont là. Heureux de vous avoir, nombreux chers amis téléspectateurs, devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre rendez-vous valable. Une émission où il y a le prophète Denis Lessi, une façon pour la biso, il y a vraiment vous passer un bon moment. Le prophète Denis Lessi a relevé la mine des athées. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par l'arrestation de l'artiste musicien Ferregola et la sortie officielle, il y a album royal, il y a Moïse Billet, et puis il y a tellement de sujets autres sur la prophète Denis Lessi parce qu'il y a relevé ça avec Motona foi. Bonsoir. Merci. Non, ça va. Ça va? Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Les lobes dans la hausse. Tout seul. Parce que moi, si vous êtes dans la banque, c'est pour la bombe. Parce que tout le monde trop. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a plus de temps, mais il va le dire. Ou milliard. Mais na ba petit bazakuna. Papa dola la place mususu, bana na mère bola la place mususu. Na pema. Bona ndako no pema te. Te. O assiste pe ndako no ya mwana place ya mère na bana bavanda yo. Ah kwele likola mbeto mwana na tolo sale lote. On fait au pema combien de temps depuis yo bige to. Fona ça 2 mois et demi. Maintenant qu'il y a un hôtel là-bas. Il y a vacances spirituelles. Vacances spirituelles. Ah. Ils ont ici un zoto, ils ont ici un bloc belé, ils ont ici un. Problème no mo bo ti ka pe parler na yo, ti moi si na bana. Avec un accord. Yo ke na baye. Un accord. Naza hier te pour naza ba yebia ba yaka. Et puis que aux place mais ils a permis na marié. Oui. Ah. Ouais. On marié sans un problème au non, spirituellement. Naza d'abord prophète avant nazala tata ya bana boyna boy. D'abord Dieu. Après Dieu né le reste. Après Dieu mbongo après bana nani boy. Ah magenga, ah bela kutu donc na lekaki na oleka kuna na sombeli dia bilo nyo. Te yo eloko no wano zoluka. Yo ndre ba otinda. Zongelanga. Mon bébé. Et la zana. C'est quand on a fait ma prière na maman Rose, azo qui penga bien et puis on s'est retrouvé dans nous nazo qui s'abloque et belé après naza vraiment na besoin nazo ngade les soya kala wana fa 10. Les autres c'est nganga rectification abloque et belé, les autres c'est concentration. Vacances spirituelles. Vacances spirituelles.
Yo li va montrer. Ah yo si mo ana baka spirituel c'est fini. Que vous regardez ma bébé explication La là. cadre na ndenga mabeto na uluka ba break de break te. Na zana na cadre baka spirituel. En tout cas. En fait, artiste mené na mboka na biso oyazo de lo azo simba parmi ba pylône ya musique ya Congo lelo faire rigolo à l'épadre azaki Congo bakanga qui est l'aéroport mais il y a trop de versions où ils ont pris ça le lot la ni même frère na ya l'équipe ya no biso no table version na si mais qui un peu un peu différent na version au Thierry Gola bindi onaye apesa ki pa bendaki Marlène Kassa na lisolo bon tozo ba tezaka ba ndenge zaki ya yekuna zaki discours et direct ou comment mais d'abord avant tout ko taba détail tango ka kisa moi ni salut Bon ça nga mabe na ai choqué. Mais tout le monde vidéo te ba ninga no sponsor ba vidéo ya ko compatir na des faits na oh na direct na mzego lelo na ose là. Mais bien peut ba salut ba ça vrai. Te na lero yo sungo oza la vrai. Kofi soka lingi par exemple faire. Kofi a makasi na bavoka. A quoi engager avocat moi bien apesi mo. A défendre faire bien. Vous faire ça mbongo ba Na lobi te faire azangi mbongo te même koyebana. Koyebana ezelo mususu. Relation ezelo mususu. Faire ça a na kina na mangambo mais Kofi souvent zo ba bogane ba ministre na poto. O azayi azwaka kala na comme ministre de la justice. Il a l'influence. Donc ba sungaye azwa ba avocat bien. Pour permettre azonga to zela ya azonga ndako. Mais yo juste on est une explication ni to détail ni nous allons par rapport à l'arrestation à faire la version ni nous allons version o ezali bon eloko nyonso il faut sous réserve. Mais en tout cas 90% il y a vérité dans sous réserve, c'est-à-dire entre guillemets, mais on a conditionnel, malgré conditionnel, mais ils ont la capacité à 90% à vérité. C'est déjà beaucoup. Donc, moi, faire à la victime. Faire à la victime. Oui. À la victime, il y a moi, un membre de ma famille. C'est-à-dire que l'enfant a été retrouvé dans une situation très bizarre où il y a donc je parle ici de Osias, entre guillemets. Donc, faire un qui moi na poto, un ipe noko na poto, un na nyalo. Il y a un problème, il y a eu un problème. Oui, na moana, bazai na poto. Donc, un lé qui a maman, oui, bazai na poto. Mais il y a eu des erreurs qui ont été faites que je ne peux pas dire. Un jour, il y a eu abîmé à l'Obango. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées. Et je peux aussi le baboïda mamakala. Et razo bimisa papi kake je crois période wana déjà. Faire azaina stable azaina ndakunae. C'est comme ça que tant que tu voyages à côté bêtise moko. Et cette bêtise là que je peux pas parler parce que dans un droit na ngote. Un jour fait les mots soit abîmés on peut s'amener une version. Alors et ça est que l'oko wana est choqué. Tant que choqué, c'est un humain. Dès qu'on a bien bêtagé mbata, moi mbata, bon, il s'est pris sur l'enfant. Pourquoi il y a raté? Pourquoi Bouina Boué? Comme tout parent, voilà. Papa va se dire, mais quand on a atteint le lobby, on a l'autre lobby, on a battu. On a toléré, même quand passé des laisses, on a encore double prison. Oui, il a fait quelque chose d'interdit qui n'était pas normal. Alors, ce qui fait que on a évité, côté on a évité, mais c'est que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas valable, qui n'était pas congolais, qui n'était pas africain, qui n'était pas normal. Chaque parent doit protéger son enfant. Alors, c'est vrai, n'importe quoi, mais moi, c'est normal. Et là, on a essayé que. Hein? C'est na buga liboko. Nga personnellement liboko, na buko liboko, na bukio demino, na kei ko mitika ngamoko. Oh. Oui. Donc c'est grave. Oui. Oh, le prophète au buga talo. Te na buga liboko. Na kimi na ngai. Te mbata na buga liboko. Oyo kutu ya beti mbata na nga na buga liboko na longoli pe demino.
na buki pe ndamo likolo pe na zui na mbongo na zongi sasa na oya sote c'était grave. C'était trop grave et puis même ngana place à faire na ondima. Donc faire est victime de quelque chose oyo ya sali le côté. Oui mais noko est parmi bateau yo basali mabe wana. Alors mabe wana même nga Denis na ko tolérer en côté. D'après version na zana entre guillemets vrai. Donc c'est ça qui a énervé Ferré. Et les temps ont reproché moi là, sur ça. Et moi, c'est normal. Et on a déjà moi d'ailleurs contre papa. Na yena noko ana déjà famille dans des autres na minute. Donc bakei nde omoni ki bakefunda. Alors na ofunda ana sikoyo Ferré a longwe dans place wana. Et comment est que Ferré a sur un domicile fixe c'était a comment est vendre là awa ta muso aye voyage à vendre awa ta muso a préparer placement boy to mutumo ami moko batumo très personnel ba PC place et le obité ka zangi mbongo non c'est-à-dire a comment plus qui chasse ça et puis tinanda wezate ba gaspillage inutile et puis a vendre awa ta muso vendre awa ta muso voyage à vendre pas fano ta ma vendre pas pirier moko boy azabe na bande koné na poto ko vendre alors tant on va fournir ba lettre ezoya dans la lettre wana ezoya et pas ya Ferré et la adresse ils ont retrouvé réponse T. Alors ceux retrouvé réponse T ils ont eu la justice et tant ils ont akuna plusieurs fois alors c'était obligé dossier loin na parquet va fixer dossier donc dossier comme un tribunal et le tribunal va condamner à défaut à 1 an de prison. Une année à prison. Oui. Alors, le quoi va condamner à 1 année à prison, il y a dans communication pété, dans la lettre, mon côté, en infoté. Et ça dit que tout le fait le temps à l'égal émission sur la TV5 sur la chaîne internationale. Alors, bah toi, on va monter, mais les musiciens, il est là, les gars. Neboye, bah comment fouiller. Oui. Oui. Tant qu'on a l'émission à TV5, comme la chaîne internationale, bah mais les messieurs qu'on cherche, il est là. Alors, le gars, là, to lukae ne babandi ko luka information ba yebi ke azo kende pa obiangame a kende na Guinée alors il doit passer par l'aéroport alors Charles de Gaulle nde ba yeko piéger wana ba lukisi eti ba bete na système ba juillet ta ba juillet nde ba meme na garde à vue na minute au sala 45 jours pour permettre ba constituer tribunal mundele aza juste a yebi ke oui ata fundi mutu comme ba condamné qui par défaut lié mon à mon année, on a droit à 45 jours. Après 45 jours, 45 jours, oui. Tant qu'on vend à 45 jours, on a bango siko va constituer avocat, banani, devant juge, ba samba et na kata ko samba on a siko yo, nde ceux qui va moniquer a pesi ba moyen de défense na yeke non azalaki na mboka te na yeba kité na mona lettre moko te so na mona na ya. Comme j'habitais tout en Akin, je suis sous un domicile parce que je trouvé une importance na plus Congo. Ndé yango zoma na vanda bana na ba place mususu bon. Na yeba ki pe lokoté, ba convocation sur indemnité. Donc voilà. Alors bo condamné nga pour rien, il faut na samba et poani. Oh beta et moi oui, j'étais un peu en colère à cause de. Voilà c'est que la situation dans laquelle la trouvé que moi na topé boye. À ce moment-là, l'appréciation à juge. Alors le juge a apprécié qu'il y a sous examen ou à condamner ou moi liberté conditionnelle, l'État gagnera ou va quitter ou à au samba directement. Donc voilà la version vraie 90%, mais qui est aussi entre guillemets parce que nazo loba na yemo mtazo lobate. Les ali ba enquête ou ngana sali. Voilà. Donc voilà. Na enquête au sali prophète Denis Messi to la naki neronaye o yazo beta lisolo ya entourage ya artiste pour le que faire le goal sur la prison, il faut revoir entourage naé. Na rota la faire yo loba nini parce que faire le goal à artiste musicien. O musa neza ko banzembo ko yemba. Il faut une équipe oyo balandela ba conseiller juridique, il faut bazala ba manager baza tout. Tant bango équipe na entourage na
Tant que le entourage, c'est-à-dire bureau naï. Tant que il y a déjà qui fait récolte à qui interpellé parce qu'il y a des mois et que juge à la qui a une routine dans la lettre. Pourquoi pas bango étant qui va conseiller juridique étant qui va staff mais quand peut Hollande là qui vont faire au long boy comme est-ce que yebi ko ça na dossier moko boy place boy au photo là la photo comme on a sous photo c'est là pire ya te le wane to komi koto quelque part yo pour monter au région de Bunaïta na solo ba. Oui, à 100%. Dans l'entourage, il y a des gens comme Makaozo Balobaka. On est à Moussana et qu'on défendrait qu'on s'abazali. Mais ici nous parlons de l'entourage. Ce qui fait la chute de beaucoup des hommes politiques, des hommes pasteurs, l'administration. L'administration congolaise a l'administration. Elle va gérer. Or, un grand, on doit le gérer. Même roi, il va la mission il faut que ça la sport. L'héros, il faut ça la courbe, l'héros, il faut yambaboy, l'héros, il faut apprendre ça. Au fâché, il y a une discipline, grandeur et temps la discipline. Et cette discipline-là, ils n'ont pas de musiciens à bissoter, de grands à bissoter, de députés à bissoter, de ministres, de présidents. Baza trop moutouye moko dictateur, yo moko zo décider tout. Or, il faut que faire azala na bureau ya haut niveau. Bureau ya haut niveau. C'est-à-dire des bons avocats. O ba ozala na ba ba libanda na Europe outre-mer na ba ba na Kim. O baza en contact. Ko trouver faire un mbongo. Ko trouver un siège oyo yazo vanda soka ye bureau na yezala na France na place boy avec un directeur boy na kinipe la même chose ou oyo ba couper sa téléphone ba lettre ezoya ba courrier ezoya oyo boîte ezali boîte postale ezali na kin ezape na poto. Moi, bureau, moi, deux personnes aux États-Unis, outre-mer, aux États-Unis, moi en Afrique. Même 4 bureaux qui payent 2000, 2000, 1 000, 1000, ils ont organisé, ils ont personnel. C'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Tu vois? Alors, Ferré doit faire ça. Très bien. Beaucoup de missions vont en côté. Les patrons, et même patrons, et même non, on ne peut pas se gérer. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui programment batali qui numéro de téléphone il y a fait moko état général na moko privé qui va répondre à un appel na place à faire pour permettre non je vais parler au président à qui a lobby na épée ce qui a opé ses téléphones à Alexis à Solena Moutouane ces autres singa intermédiaire à Saliango après bakutani il faut avoir en contact na public avoir en contact na parquet avoir en contact na avocat. Et comme il y a la justice, l'avocat va dire que courrier il faut comme awa. Ils traitent, ils appellent l'acteur, la star. Voilà ce qu'on doit faire. On met des moyens. Koboy Mikande, Mikande, poum, arrestation. Ça ne peut pas se faire. Oui, l'erreur de l'administration. Il y a erreur d'entourage. Et où, mais à un certain niveau, il y a vie qui m'événement. Pour l'événement Rolando. Tu vois, à la honte de tous dans l'aéroport, or, ce gars il faut répondre parce que dans la logique, il y a un problème, faire la raison. Et prophète, sur le plan spirituel, ouais. Parce que sur le plan spirituel, message ni yo pour comprendre pour faire rigola pour à cause de moi faire rigola se retrouver na cachot. Faire une star à Bota, en Abana et Belé. Na cause exemple par exemple na ba prière na ngapo nazo samelela ye na ba prière nga na moni par exemple moi na né Davina wana wazala na Turquie moi na wana abota magi na danseuse bien sûr na Burundi toyoki que maman na ye azao bima na ba musicien mususu oyo peut-être ye moko faire ya mona koya ya mona na et sali doute méthodique oyo que peut Moïse nani faire pe rota la bibo. Ah, ya bima boyina nimbo ze mango ezaka yanga na kati erreur wana asali négligence na négligence à moi na makila mona nezoganga
Makila Davina. Oui. Un prophète. Un prophète. Ça dit que faire al netinga. Tolinga bana na biso. Alinga bana enyo sondenge moko. Sauf moi. Mwana hermo même temps on nzembo ya faire bimia. Mwana na yembango. Ayembango dynastie ayembango asala publicité pendant ba musuku de basala l'autre. Ana ba nebele. Mais ça c'est un message que moi je parle en tant que prophète. Makila ezana bana musu makila ganga makasi. Habite zo ko makila e ganga ka makasi. Et na makila na ndenge zo ganga. Soki Nzambe nazala na mona moko na négligera bongo. Nzamba bloquant ma bébé. Mais le jour où j'ai pris en charge cet enfant-là, que Dieu m'a ouvert la vie, m'a ouvert la porte. Ferry aime beaucoup ses enfants, il gâte beaucoup ses enfants. Il faut récupérer mon enfant comme moi en aïe. Oui, comme ça, botami comme moi en aïe. Pour moi, ma trace à bilongaison, mon enfant. Moi, bilong, pour moi, moi, mais maman atali manzaka bi manzaka na yo delele mbuzu ya yo o ya famille o mwana biso bongo eloko na moni kaka boye ba yelinga kaka boye na salle mais quand même de trouver que c'est bon la famille a accepté maman a accepté et j'ai aimé ma fille donc c'est comme ça il faut vous faire à reconnaître mon âme à bénir à fongoler mutema faire makamune belé ko fonga. Bah, il y a des gens qui ont peur de faire, il y a des gens qui ne disent pas la vérité. On n'a pas à faire. Nazali, maman n'a pas sambela nanga. Moi, na lokola l'atelier kaka papa na ye, maman na l'atelier. Il fallait ou pour ne pas le blesser, avant angasa la tadem, mais lokola pour ne pas le blesser. Il y a des papa mususukutu, abota moi na wana te, mais andima moi na akoma moi na ne adopté. Comme balata comme bafere ils ont des makila comme des moines faut faire encadrer y a ces possibilités encadrement ndenge ba mususu ba osala parce que tala mwana ngo ya yo andako mwana andako aussi c'est yo na memi na boloko amemi na boko asali ba pétage amemi na boloko soki berer na yo na sala ngoti est-ce faire ngaza na boloko lero tozana promotion ya dynastie ngana lela faire na dynastie oyo na bi ouais faire atteindre eloko ngana za luka photo lo ba makambu en face en dehors il y a organisation il doit organiser aussi ses enfants à mobile on peut le condamner à robot à 30 15 états liés à ça la nze monnaie na ba millions na à gérer bana mais faire mon gars tu es mon gars mon fils je m'adresse à toi commencez à reconnaître cet enfant là. Commencez à l'aimer, commencez à l'adopter, présentez-les à la famille. Même à ta makila na yo, même à ta zalagité, mais ngana ebisio lelo salango parce que par souffrance, mirmir mo ko zale sika mo ke buki biloke belé ba miremele. Mystère ya ba musicien na ba politicien ko wanga na ngabana. Eloko na botika ngo yebi mwana azana étoile te. Oyebi mwana oyo ezana mwana muso papa soko simbié malamo ko pa mwana. Ezana mwana muso simbié ozi malédiction. Net oziaso. Il a la malédiction. La malédiction, papa, c'est n'est pas si bon. Pour yo, ça va pétage, c'est comme faire star planétaire. Hein? Donc, à Koriko, qui ne couvre pas une minute dans la prison. Et puis, il y a poto misoga. Mouta longolo na mboka memio kona misonga ça va pétage, papa mouta souffrir. Eh ben, il m'a tapé, eh ben, il m'a tapé. Eh ben, il t'a tapé, mais sache qu'en dehors d'être enfant, il y a d'autres enfants qui souffrent ailleurs. Oh bazo zokutu ngolo yo laleli na ndako anate oh ba memio ne sengo mutulokola Davina na par exemple en Turquie azo bunda lokola batutu na vie oh azu peut-être loboko ya tatati que yo muto zu loboko papa ozala kata ndako mo ça ba pétage tu vois moi na on kutu a mérité faire moi na libanda mérité pour nganza ma ko faire que ngal mukolo ko bando occuper moi na nzambe ya lola onga na sambelaka a ofongolo makamusu na vie ko yebate tala oyo lingi au moins de basukisio okoti boloko likola mwana mais mambe nini yo sali ye muto asebere na ye mais yo na kati ya reproche moi kande yelio lelo nde yo bakomo mema yo na assistance sociale bakomo que no funda OK tu es un papa brutal
la version comme belé aussi on a relié là ce qui pas moi na la guise ba photo ya ba tungle yo ebi ça dans ba formuler ba dossier donc ba au bima 114 versions oh yo mona na ngote o yebi ngote tout ça c'est parce qu'il y a un enfant qui a commis une erreur ce qui moi na au code de prison mususu pe ko code de prison spirituelle c'est-à-dire du fait qu'azo se sentir mal à l'aise oui mais pourquoi ba tangika yo quelque part il faut me poser cette question. Bon, ma fille vient, tu as $3000, commence à vendre l'histoire, fais ceci. Moi, vous voyez, moi photo, tu vois. Donc, banao tozo bota, baza ba conséquence, pe baza ba bénédiction pour nabiso. Parce que tu peux négliger un enfant, mais na kata moi nana biloko ça. Moi nana oyo Davina wa un biloko na nzoto. Et ce qui fait au ndimi moi nana, c'est fini. Ta vie change. Et tu seras un grand encore plus grand que ça. Ou déjà grand, tu seras encore plus grand que ça. Ce qui osent ça, kogi kondimango memon en prison par ba acte naï. Mais on a payé à kogi komemon penakata kolela au cas où moi on a zolela mink. Moi j'ai vu quand l'album est sorti la fille danser. Ma gueule négligée mais elle est là. Tu as le beau qu'on a même là où tu es tu verras. Tu me donneras merci un jour. Na cadre ma bête na condamné au TT. Même biso va passer elle peut bana libanda peut bazali ah on a lobby on a lobaki on a jamais on a libanda pendant que je parle d'ici devant les gens j'ai des larmes aux yeux banda aussi maman nana bana nyonso bazala yo qui peut bana no nyonso ini bana no nyonso cher ba pour na moni mususu na tuté qui mais biloko tuté en les autres là ça que maintenant conflit côté entre bana bana o mususu wa omona ba négligé wa omona comment on peut arrêter son père et moi nana ba tike ka bon. En tout cas, voilà, merci beaucoup prophète. Je pense que Likambo Lobby c'est profond, c'est très profond. Et famille, équipe, bandeko, balanio, oyo soutien européen artiste, so inzamba osunga, atala yo awoyoka vraiment message précis. Et ça profond. Pour ne pas entrer trop dans les détails, je pense que tu as tout dit par rapport à mais si ko pona tozo isko na oziasi. Mbeli na yo moko ate sukisio ni no boyebisa faire rigola to famille ya faire rigola par rapport à oziasi parce que lelo moi na pas beaucoup ma peine ma culpabilité mo parce que la minute au phase na culpabilité que papa koti kacho pona nga so bakangi lelo papa eza pona nga mwana oko yebisa faire rigola nini famille nini entourage nini bandeko na nini na bana msupe à faire par rapport à mona na position si c'est que faire atomboka ki eza o wana nga na yoki Moi, Azad d'abord maudit et moko déjà avant. Alors, quand il y a la malédiction déjà personnelle, même à ta papa à l'émission, même à ta famille à l'émission, c'est déjà scandale. C'est pas bon. Pour faire nettoyer billet pour la première photographie histoire à Betimwana, c'est-à-dire ce qui fait la coma qui n'a point wana. C'est-à-dire que la fille a atteint un niveau impossible peut yeba quitter que papa oyeba biloko. Mais tant papa yebi même yo fait ça ce qui est logo na yebi ce qui est yo mais ça coup de tête va msola lisa mwana na coup de tête penda lali nga na buki likolo na liboko na buki 2 mino azwa nzena mino mwana oba rejeter non mwana ne fa luka nzambe ba délivrer fa luka nzambe non bas doyer ba mema ene sika lo samba solo ba délivrer et puis a renoncer na biloko siko toke na écran prophétique pona yo maman yango yo ba ya caméra ba ça biso caméra robima pendant que c'était impossible caméra bima oloba ebele awa to yebi ya oloba mingi za écran prophétique moni ni pona pour ça faire aza victime il y a 3 choses. Aza victime ya voix kitoko, a victime ya élévation nae, pe aza victime ya famille. Faire à mu Congo, ba Congo balinga trop progression ya banate. Eza sorcellerie na biso ya Congo. Donc ki mu Congo ils ont joué, ils ont réclamé trop. Ils ont réclamé trop, ils ont pesé. Deuxièmement, donc famille, ils ont bendaye.
Bandegone ba leki ba yaya ba na problème te. Mais la famille ba on a fait milliardaire. Oui. Milliardaire, il faut ça la bouée à sa victime yang sorcellerie familiale. Un. Deuxièmement, faire à sa victime ya ba collègue service au ba sala lai. Nzamba permettre de faire ayer mana wenge parce que soka ya concert en temps mususu anga bima mobimate. Ah? Soki ya beta concert na on bima mobimate. Concert ya 30 jours. Boko yoki ndeko nete mama lobi. Yo landi angote. Ndeko ne wana yoki ta lobi que nandima ite que faire quoi mata podium. Wenge c'est pas de la blague quand tu vois les wenge là c'est pas de la blague. Ba tu ba détrôner ba Kofi ba détrôner ba star minene na époque wana. Ba jeune wana ba ya penda boye ba ningisi monde entier. Yana tinga deliles na défia ba vie na bima na mboko oyo. Na zwa bigogo oyo yo kate bigogo. Ngana kota stade mo pa vie mo na kota via changa na full. Deliles simuta ton ici ba mati bani yo que do kota ngana full. Prêtre des nations. Na kenda be na vandi na full sili na bima na ngabo fulo nga yaki na ngo. Ba moni mouvement na nga déjà ba toye na ba motolora ba nini. Équipe n'a déjà pas fait signal ba bina minute au départ. Ba to comme bima bana as ba bimi ba ne bima ba sentir derrière le mouvement ya stade ngetika la vite. Stade ngetika la moitié vite. L'état là bima boy pas dia benginga ya de l'île 200. Ah na on a présence ya prophète de l'île si ba beninga. Na ina deux solutions na benda micro na indi c'est là bango. Una pe s'offrande na mikitisa. Donc, on a récupéré le micro. On a dit que on a pété, on a évité comme on a fait ça. On a dit que on a association de malfaiteurs. Et là, on a dit que on a bête à la biminaki. Mais voici le prophète des nations. Malobé changé. Tant qu'on a changé, on a je suis le seul jeune pasteur. Oh, bah, kuta stade, mon bimana, bah, mikolo, bah, 15, bah, de tout, bah, il y a un stade, bah, tiens, ma bo. Peut, bah, déclarer un prophète des nations. Montre Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Mais nazaki milliers. Oui, il y a un azolo kala. Omoni fait. Omoni na héritage ya Wenge. Et ça na deux personnes oyo 2 ou 3 personnes au bakaboli pouvoir la Wenge. Fere Wata na nani oh nani Fere na Wata na Robino. Hein? Robino Mundib. Bon, Robino a Coco. Oh, tu es dans la Wenge. Na lobby, Robino wapi ozolo. Moi mundele wa. Kasi yes ko ya o to kedala yo. Ah grand pété. Donc ah mais quand même autant la showcase dans tout ça la pote. Oui. Bon, yes go ya za el filming ifali. Ya za ba style afali. Ki Wenge sile panai. Donc ya za showman lo ba fali. OK. Mais Wenge zali. Donc mais on va se retrouver pendant il y a 2 ans. Ferena héritier wata. Leadership ezo bunda na wana. Vous comprenez nga? Donc héritier ça le seul on a abima ke boke se musute. Alongwe mamo de Wenge direct. Mais faire à kota ki azana mwanda mbwa ki Kofi, azana ba marquis, azana ba semence belé na nzoto. Donc pireté pende c'est pas ya nani wata na ye. Guerre
de leadership à Wenge c'est pas banana mbali. Alors bango pe mi balé balinga bango na ba leader na bango. Mais il y a l'amour de la protection et l'amour de finir quelqu'un. Et un moutou ko bendo pas si ça. Elle va fallait ko beta na bitazu boy pas talibag wata ouais l'autre azongisi. Wana comme il guerre ya ora. Ezalaga. Ezala vie mo atanga loboko alinga si sanga kare. Nde na boya ko tshaka nga su liboko te. Nazana mutu nanga oyo lokola komi efeke na kotika su mutute. Mais ezala ba vie mutu so atsenga mutu na komi na omona milinga ndezo bimelanga na ministère. Ezala ba mutu so ka tsholo loboko milinga ezo bima. Mutandenga no kotika su mutute. Parce que à contre yo akoboma o. Siko nga la zone sous question nga écran prophétique na yo le bini faire ça la comédie. Faire accueillir à la victime ya akobima. Abima aumelate abima te aumelate faire abima parce que lo memi ekuna ku e blessure et lo memi ekuana mbata wana na poto babeta abana te ozomona babeta mwana te ata sai mabendi ni obeta te oganga oloba et ceux ba memi na niveau maltraitance ya mabe arrosement eloko mais a obimana il est plus vite pour ça quand mon rependa te bazala ini ezali envoûtement c'est l'envoûtement et puis deux monde à musique est un monde d'envoûtement c'est un monde à sans retour c'est un monde à bas sacrifice parce que ndenge ya yemba kawana omoni podium wana nde omona jour on a expliqué réalité à Kanda. Fallait azobeta concert même abeda sur akeba kitisa giye même biso l'esprit de Dieu nde to aboy podium na ngande na hôtel na martyr sadi na yaka ngamoko de na butu wana na koti na prendre possession ya stade oko butu wana na loki sata butu mumba na olokaye yo do loka sata oui oh sata da loka ba te ngana olokaye ponga na chef na ye. Chef à Satan. Oui. Yango monaka natanga verset mon lobi l'église. Bible lobi si tu n'es pas rempli de l'esprit, ko ke ne guerre pas Satan. Ça dit arobeta yo na beta ba banani wana Satan za no noté donc aza ermo boy adversaire ya nzambe. Muta aepsi Yesu fukama na peso mokili. Ah, muta se révolter contre nzambe le créateur. Au mon adversaire toi na. Monde à musique ba faible na prière ba faible na prière pour ndenge faire ça na puissance à prière te na lobi boya ata lo samba ngo ya ko samba nga na tata na ye aza limité na prière mais azoye ma monde pandemonium azoye ma bilo na ke ko luka otine pa ba marabu na ke ko luko na monde pandemonium na ke ko luka yo et pa ya ba franc-maçon ouais bakajuma pakajuma yo evinze mwana te nage ko luko so epo wapi na nzungu nini baketi ayo ça dit tant azoye mango les esprits aussi l'attaquent bakuta na ba fille belé pour musicien fidèle azati musicien fidèle azati ba poéticien fidèle pe bazarati sur ça. Oh, bon, va passer là boulot la bisoka ne peut miser à ça la boulot. Naïb sayote. Ba passer fidèle peut bazate. Bazate. Ba so mi balé so mi sato. Ba charle laisse ba kufa ba kufi naï. Ba rappel ba wu me la rappel tout. Mais nazo ibso bon na oko ça. Oh. Makila isune zo sauver bisot. OK break au tubeli. OK break au segi makila zipio. Ba patozali ba kasrete. Moi na mobali o ba castra d'accord mais mobali normal o azo mona penza ba créature ne bazo leka ba non net ba comme mikolo papa motali abala IPC ah bana wana soit disant na ebisio poto ebebisi bisomboka to confirmer te soit disant bana IPC te ba msu wana to bi ba ndumba msu wana ebi ya ndumba audi ko da kivu wana za ndumba kala to yebi eponga na répertoire ba ndumba ebele to ba na ebi ba ndumba ebele na kivu bona e batende oh ngana muta pétage ba ne belé ba la pétage ba benga ngai ba péter na ba pétese na yebi mo na mona uta kivu na yebi agi toko boy na ba vidéo ya muta kala
na mondo wana kala mais biso nyonso nde toza boye batina biso mikanda tonton bonjour atindeli mwa bafoto si tomona bafoto eyaka to boyi to oke okweya mais nga mingi na boyaka mikolo nalingi babiloko wana nalingi mikolo biloko wana te nalingi te non papa toza batu naza serviteur de Dieu nango tomona mosapi te mais mikolo nde nakomi fidèle mikolo naza mwa nakata losambo epa na mama Rose moi contrôle ya makasi contrôle technique ya makasi oui na makasi spirituel mais musali ya nzambe nyonso na basango infidélité ezali tant que bakasre yo te wana mai na makila 5 heures break de break ete ezalaka mouvement bon ebimi ça dit que bon omoni Congo bato basutuki bapasse kala toyi na mbongo te ozo comprendre nga nazo imaginer tokoyo defela mama oboye toyi na campagne moko nga na interprète tokoyo defa veste mbongo ya moke to defi $10 sikoyo ifa to defa $20 ya zwi veste bongo na su campagne munene na njili tokoyo defa pa parisien moko sikoyo ya zwi likolo nga na zwi likolo na noir na nga na sakisi ya zwi na se to te aboye petit moi za pembe na parisien wana yaki cancer atali adi na ah mais bilambo bato balati oyo eza eloko ya likolo pantalon ah bobola nzambe na bisa nzambe tianga basuki ya pembe na mutu betianga lokolo ezoka ya pasi na se mais na lar naka na mbongo na succès ezalaka donc fidèle à part Jésus biso tout toza fidèle toza berere te bana kivu wana bamisu baza bato ya IPC moko mibale bana na auditoire wana bana IPC bon eloko ezosala bana ya université ezali bétude de commissaire koto mpe mpo oleka baprof mpe bazali prof akoti showbiz donc prof ndenge aza wana akotia clé na examen eloko moko obima te alors ozo biso oleka classe koto bapara mbongo ya te koto osila bisi na osombi mais il faut kaka olekaka na abattoir sikoyo kosani kinduma mosu eza provoqué akede ya na prof deux fois mpo amata classe mpo amata tini na université na suka abattoir na abattoir bamosusu baza nani te bamosusu baza nani te il faut oleka na abattoir mpo okende l'église pe abattoir pe ça dégon l'église pe comme tongola ba mpe ba sero otali moi break elo na mutu mama tourner ozeli moi pilipili obeti pas et si après le tourner l'eau de vie oye qui pe aye tour alegi na pas ba prof alegi na l'église alegi goto pe ba politicien ba tika pété maman na tio na équipe na protocole OK la protocole to ke mbandanga ba futilo tike bokomi kuna ekomi so abattoir toi la prière na poko la butu réunion moko ya réunion esili donc pétage donc faut théâtre toi ina mbongo kala te sexe na gisha c'est comme trop facile sexe c'est comme facile parce que internet moi c'est zaki kala po okoma na bitape menelo lisumu ekobo na yebisa bino eza lisumu eleki mulai au Saint-Esprit akolobela ta 20 fois po ekobo kobanda na litoi. D'abord, avant, il y a les lutteurs à l'Icanis. L'État a imaginé la scène. Deuxième étape, il y a les lutteurs. Deuxième étape, rendez-vous d'hôtel. Il y a une étape, donc, l'Internet est facilité qui nous mène à monte. Na beta li solo moko apona okata sujet oyo. Cousin nanga moko boye asambela na mun. Ainaka po aluka libala. Mun ayaka osa mariage bongo na stade. Ye azo mwasi moko papa so otali lunga mwasi wana Miss Congo. Miss Monde. Mais ana makolote. Basolo la mona na makolote ga jour ya nani ngamunda ina car abi bon then otika nga na aéroport to zo mwasi. Comme yo dans le studio salon to la le pa na yo yo tika kanda ku yo zonga ta pa pale wana yo tika yo la la salon sola ambeto. OK. Ngam na ina papier na aéroport na ti. Ya ina simala.
to mona mwasi yango bazo mema na maboko okombanenga Dans la chaise ou là. te baile na maboko ana makolo te makolo nde zawa ndam na ebite break yango ba osa ngo ndeni ba ebe na makolo ndam penda wa bakati ebe na makolo siko na tebo na mona muta tebo na mona net peut-être na mona mabe yemo amona ki déjà nzoka nde asa limo na sima na ngai asate ali moi akenda asudoli nga mwasi mais yo kati donc nga boy ya te boy ti bazo poussa ba bona na meni penda ke o ala likolo te na moni mutu mazo ape na chaise roulante na bache bonjour ayekola moi ndama ba français c'est moi Sophie tel il est où mon mari Natel la sima muta sute nazuye ka to leki ba frontière to komi libanda mukolo mwazi akimi siko ngai sikoyo na okena wapi Ngabi Boy il était là ici je sais pas là où il est parti mais il y a quelque chose Ali Mone quand Ali Mone na soité na memi eti na ndako na ngana bibo moi je pensais d'argent mais je suis un pauvre pasteur voilà je loue studio chambre salon plus toilette mais toi tu peux rester au lit moi je vais rester ami non amène-moi à l'inter madame habille inter habille j'ai payé l'inter pendant mon séjour j'avais déjà regardé tu me mis à Zora réserver un inter suite pendant suite à 3000 il y a 1500 toko inakati habite si tu vois ton frère qui vient amène-le to lewane sili ale moi vino pe na keit iya eko komela nga 4 koko na biyo ozaka nga abi toto deni nga nazo bala mwasi na ndo bala ebembe oyo yelinga wana ebembe otiango wapi nga bi anenter quoi nga bi inter na ebise lo mona bi mas ndeko nanga omoni mona matso na osati kana mbongo makolo basomba ango monde évolué okotiele makolo plastique pe boboti pe bana yo za besoin mbongo yo ya famille mobola à lui na mona fille yo akino louer 1500 par jour pendant 10 jours token ote na ke deuxième jour na consoler moi na matso comme na nga célibataire idée comme on la nga récupérer matso parce que ya kimie na osani na bi bonzambe nga pempiaka na mbongo te nga pasteur alors kama nga ndeko nga zo boya na mona kota nga libala awa ngage nga kure ayeko changer na tongo oh non il faut même ngai nde na memiet na minute oyo asobi ata 4 immeubles na mboko. Voilà, merci beaucoup, prophète. Je pense que l'émission est bien. Mais, tu as la dossier à faire dans Souka. Tu as fait solo il y a album à Moïse Mbiye. Si tu as fait Bimisa Migolo et Simbi, prophète, et Sibir, ma critique, il y a ma casse. Par rapport à fond, il y a des Mwanzambe, il y a des Mwanzambe, il y a Moïse Mbiye, il y a plus, il y a des jetons. Il y a des moments qui n'a pas, ils ont la fond. La chanson chrétienté on dirait que on ne sent pas la parole de Dieu chanter na katanzi mon va critiquer moi vraiment mingi na contexte wana et babi ba tout soit même utiliser nze mon pour on voit que ba tout ba jeton. Comment tu trouves réaction yo mo personnellement je nze mon nini bini ba tout mais nze boelinga kini nde bongo kini linga nze mbaboy kini soko ye état normal muta limote kini faut travailler dans le sens inverse. Les Congolais aiment les choses. Congolais alinga mutakala, alinga batu bafingaka, alinga batu oyo batongaka. Congolais alinga mutakala. Oui. Dans WhatsApp. Oui, oui. Congolais soka yoki mutakala quelque part 100 000 vies. Bako lukango ata ya passer na yo, aotala yo. Yo mona type moi tindaka babiloko nanga senganga denile simutana vidéo a donné $100. Mutuza ke tianga kingo ne lo mo ba ko tsinga na kata salle de bain atingai ateki ne ale $3000 alinga mutakala balinga kofi olomide congolais alinga kofi na ndenga mukete po kofi
bamona ke neti a mutu mo aloba ba vérité conflictuelle na batu nyonso balingaka ye Congolais alinga mutu atakaka batu mutu alinga ba guerre au moins ba Poutine bakoyemba nze monete bakosomba nze monete bayebi titre banze monete oyebi Poutine oyo musicien oyo awenge oyo nani wa nani oyebi ye seleo bato bazolanda plus seleo soki azo chrétien fali to azo chrétien mutu to azo chrétien keso azoyemba c'est-à-dire congolais alingaka tala pétage nde ezosala succès koleka na prédication ozokopana interprète na nga alembi kointerpréter céréales yo kutolukaki ye oketi une église oluki céréales omoni ye obete opesi mpe mbote c'est-à-dire congolais azosepela na erreur ya interprète jour oyo elandi asali faute te babude ye babi tolingi osu te osali eloko te osali erreur te biso mpe tolingi te parce epa fingi ne yo te donc congolais alingaka esika oyo mafinga ezali esika oyo guerre eza nde place congolais ayaka alors to comprenant yango alors ce qu'il faut topesa congolais matière na ye sikoyo yo kobeta masolo ya congolais to kobeta masolo ya ndenge nzambe alobi toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet il n'y a que ça donc problème esimbite alingi kaka na aloba ke babiloko tout osalinga so moni mutu akomi agité akomi nerveux elakisi ke esimbite en d'autres termes il a pris les faits sociaux pour créer cette polémique là. Moïse fonctionne dans le système polémique. C'est quoi? Alors bête l'or moins ba franc-maçon pas aya vandiwan. Bobani banalise. Ya vandigne. Ayabi kazoteka. Moïse est intelligent ce garçon là. Il est trop anetinga. On me pourquoi linganga parce que dans l'école moko. Ça dit que Moïse fait des choses exprès. Oya ayebi ke loko so na tiki yango apesa ngo mutu te makolo te batu bango mo bakomo latisa ngo bakombo ya batu abwakeli bango abwaki batu wana ça dit que atiki dossier na maboko ya population s'occuper na ba titre na bakombo mais siko ye voilà siko to benga 5 comme l'homme spirituel oui voilà l'homme spirituel abotoli frère Patrice oui Abotoli place à frère Patrice. Ce que ça édifie en quoi D'abord, même Batutu Bassam la barra n'a pas problème. Ba passer tout à l'osam, on a bien tango, Laurent Dalo a zoté les mains, le baquet, Mike Alambay, t'as ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas obligé de parler ça à la télé. À quoi au benga, et puis à petit naïe, à bengi, malamor nandaku, si tu viens, tu me vois, pour qu'on parle de ça. Mais à Betty, na forme prophétie azana mbasine mo batele manasima moi batu mo batele mara l'Éternel m'a dit a bandi cérémonie pourquoi tiango baka koto abeta ka la tabilu bangoto ayeko bagisa ba fode banini po a sanctifier a mystifier prophétie o abeta ka irataka no abeta ka no ba comme esclave vous comprenez mutunanga baka en tout cas na salut en passant biloko nyonso les faire partie harmonie à Congo. Ça dit que Moïse, au moins il débat, au moins il Nzembo et Golega Gege. Pour Nzembo yo, Moïse a bandi nanu. Oui. Ayema Gege. Kasi Gege oyo, ayema ne Gege te Mexico yo a créé à Canaïbes si a créé à confusion moko boye. Pourquoi na tia ba titre na ngam foi mbio unkra pour na pesa ba to possibilité ya ko kotonga ngai. Balo bagé delile si azana nkisi parce que nenge pe ayemba à cause du débat étoile de David ayebi que étoile de David il a un problème au moins mikolo les gars wana to zaina Mike na voiture to kena laksanga place église na ça to komina Mike azo il faut apia $150,000 balongola eloko moy angatia na façade eloko na ce que za na ba correspondance na ba framas na ba siaso kilit sikoyo atali eloko wana na dessin babi poto modifier eloko wana il faut $150,000 toke na banque azui $150,000 to komi ingénieur abi mo yango yo modifier nga façade wana po eloko wana so batie yango muda okota so église yote elobaka ke magie. Donc c'est comme ça que les Congolais se nourrissent.
Congolais alinga mutu normal te Jésus est vivant. Alléluia Dieu tu es grand. Ba ko ndima yo te o za ba ministre ba PDG ba ye po balinga okoya te. Mais bato net biso ba pasero ya bangaba ba limité ba matete biso za bato ya terre bato ambasu bato ingasani na rolandela mutambasu tina se. Teki tunalalisio ngape na ye. To vandi wana na bandoko sima ombasu na liboko na okipete. Mais bango bana ba style moko oyo bazana et congolais alinga bongo te bato ni sape stade se bato to mona vidéo moko pendant que to sola wa yo na ye na nini auto salisa pour na lancer album na ye na ya gare centrale ça biso no leki non mais c'est-à-dire que moni yo na ye bozo ouais na benga gie to benga ni lobi na butu po azali na ba clip azoyo kala soute après to benga ni mais otumimbo ka qu'est-ce qui ne va pas abina tuminde yanga na lobi na total bon lobi to ke na gouverneur ngabite amo conseiller azoner na gouverneur kenda lobi ngana ke na yo koma lelo to yambani très bien to sololi ya bani ye moko no moni album za mo da mo ma pétage ngabe sikolo kwa yo mo benga ngwa album ma pétage de sikoyo pétage egozala pétage ko oh mais pété ko ça dit atie batu ba pia ba komo ya batu. Jamais Moïse attend à comment mon TV. Pour yebi secret la justice. Si que bateau tala ba vidéo à Moïse, il faut pas louka isikani ba rose l'infraction. Sur baso akate parce que yé aboua kakati ki population pèse à comme. Et simbite au ba audio nana bodio ba ngutu maomo ba kumo bimisa bodio. Bodio yo mona yo ane ude pas Moïse. Et là, Bodio a bien filtré. Là, Bodio, bah, mi fundi, bah, on m'a dit là, Bodio. Mais on a eu sur sa Bodio. Et là, Bodio a kala. Vous avez compris. Depuis, on a eu des démarches, ni mamuni, les gars, wana. Mais moi, tu peux, le gars, vous n'êtes pas Moïse, moi, tu alimenter en côté, tu tiens en koufa en homo. Vous avez compris. Donc, Moïse a yebi Congolais. Et ils ont édifié Nani. Il y a un musicien. Wana, ce n'est pas un pasteur qui a chanté, c'est un musicien chrétien qui a chanté. Il faut l'album mettre comme il y en a 500, et 400, 600 et 700 000. Donc dans 2 jours, on a 1 million d'abonnés, de 1 million de vies. Et déjà Sony Music a son billet, a fait ses contrats. Or Moïse a décidé qu'il a soutenu. Si on a un contrat, si on a soutenu, il faut que faut po bazara deux na mboko ye na Mike ye azali Fali te Toms wana azate il y a deux Toms a chanté oh to le la raso to na masumu to na ba problème na ndengi donc so za makambo ebele masumu ebele ngolela OK pas Toms soko wana ba stress mususu akaloke pa matu na mituni nzambe soko za bezo sa campagne OK pas de ningoni ozo comprendre mais ba showman to na bango de ozo et là Fali na biso ya bonzambe et ali Moïse to na faire gola o ya biso ba kete ezali Mike Alamai les deux séducteurs na biso bangwana na lela bango fort il faut bazala et oh ba yokala au moins ba tumuzu ba ko yokala te il faut te soyez en paix avec tous voilà de lobby ba tumuzu il faut ga opposition il faut opposition pour fonctionner ça va bien maintenant mais là où il y a Dieu il y a la paix l'ordre oui l'ordre des alaki mais batu bazao landela Yesu kaka batu alanga bazao finga Yesu paix la ité d'Israël ba pharisé bazao landeka ba finga kana mambanga et ana batu su ba yoka na bango te nganeti bona olinga neti ndenge Moïse azana na Mike bavana na lubongo batikala lubongo po epesa sa force parce que na moni Mike ana 3 chansons moka composées na era Zayadi et na période où Zayadi a créé ba problème Mike na hôpital wana tanga pété Mike a sali 3 chansons a yembelinga tous les 3 na ndako na ye to vandi boinga na ye abeti mukolo album wana so bimi et ça le succès le col a estimité bimi na minito kalamba ini ala kata laboratoire Penel a buta kolandete Penel a joué hors série il a za mutu ayembi yango Penel mutu musu ayembi yango nani
Zadi pe ayembi. Boyo moni Zadi na nzembo wana te. Oh, Zadi ayembi simbite. Ozomona mboka elingaka il faut flamme ezala. Flamme wana nde esalaka biso ambiance. Omoni ta on a wuti siko campagne na imka mbala moko prophète Dodi akefikini. Nga siko echauffe nga lisusu il faut na kende masina. Mutu musu il faut abima po akende soki wapi abeta ta na bateau. Mboka elinga bongo wenga zongi nga pe na zongi. Ponga na fonctionner na wenge na Kofi. Wenge abeti le 30 fallait azobeta na septembre. Na octobre ngai na oke le 24 décembre. Ponga na fonctionner na nzela bato wana. Nga sikoyo soki oui, la nature m'enseigne. Kofi tanga teki Kofi chante Taboulé. Ngana bandit Denis si presse Jésus sous le manteau d'Élie. Ils ont bon goût. Na beta ba stade tout. Hier côté chante Taboulé. Cindy chante Kofi. Denis si chante. Denis si presse Jésus sous le manteau d'Élysée. Qu'est-ce que bon goût? Et ngas go na linga bon lokola wenge zongi. Lokola falia ye ngape na ye. Voilà, merci. Na rotia ba papier na ngana le 30 juin na osa ba track 200 000 track. Na tia ba tulibanda nozo kota concert ozana track nanga. So ba pesi nga mo micro le 30 wana o délai da oh so ba pienga mukanda. So ba pio invitation na oya. Na concert a oui. Na oya ko? Il faut pas péter, vous êtes là, ouais. Est-ce que le péter, vous êtes là, ouais. Est-ce que oui. Alors ne ratez pas le 24 décembre au stade de Marty, je serai là avec vous tous ici. Et pas fallu pas opérer un micro. Na bengi be bango sur na stade. Nga sala bon. Mais si ko nga zaki soki wenge beti, wera beti, jubé yenga na ye troisième personne. Parler du peuple. Donc nga na après na mtuko bayo kala na te bavanda. En tout cas, merci beaucoup prophète Denis. Tout ça na fali na biso Moïse. Tout ça na nani frère na biso Mike Alambai. Bavanda, babandeko, badabo bana bango benimité. Bana bango bandeko, et à leader, et à guerre et à leadership. Donc pour moi, na mona nanga eloko na solana Kalmbai, na mona n'est pas Moïse. Na solana Moïse, na mona bango nanité. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup prophète Denis Lessi. Là tozo so de table. Même maman album hein. Ah ouais. Maman album. Papa omoni ba clip te. Banzembo eza na album wana. Isimbite oya royal plutôt. I te fait Moïse déjà côté on a na Mike ne olobi. Côté on a ba sala ba chete ba mibale. Prophète Denis Lessi. Côté akabatom c'était omoni batom c'est ba batumoko ba inspiré. Mbene na yo ekitizaka moto te. Mbene na yo tata banakate. C'est nanene wana uzana inspiration la voiture ozo dotea. Bité ezo yate ozo bengaye na nzembo ne wana ozo na porte église omono zilitaire. Ozo comprendre. Kotiaka ye na compétition yote. Mutu azawa na kati entre bango, centre na bango ezali o ya lobi soko lobaka muke yoka ke belé loba muke nani o ayemba barumba kitoko nani. Garçon oyo nani abina loba ba wenge wana nani. Ah, comme il passait pe nani. Matuta, voilà. Bon, à Longoli Sukuma. Omoni yaza yi musicien lokola wenge. Ba beta ka rythme ya wenge mais na kati église. Siko a commis serviteur de Dieu à doser. Yango zo mona pasteur ozo tala ngai mukolo ka kenza tika manto. Ka kenza kita. Mukolo tiki eloko nzamba bengela ko to ngana tika mai. Bato ba bosaninga. Quand tu as la chose de Dieu, ne regarde pas les critiques des gens. Regarde ce que Dieu t'a dit de faire, continue à le faire. Bato bako tonga ka yo kaka me ko tonga wana ndio ça plaisir papa. So na kitine tilelo na station essence. Et mettre ezali. Partout na kitaka. Mais lo ke senga boye pétage. Mais est-ce que na bonzambe et lo wana ezalaki oui, mais eye na pétage siko na memi bato à l'église. Pour même na bonzambe succès boye na zaki na ngote. Okiti boyena ministre azo kita yambi wa pétage yaka to ça pétage. Donc na on comprend de mais ministre olezata yaka to tanga jeune. Donc pétage. Ozo comprendre siko na na tika ngona kokite ba to bengi ngo so tiki pétage tili to boyo. Bon ça va na tiki 20% ya pétage na 80. En tout cas. Donc voilà. Prophète Denis Lessi au table na Kinshasa lelo, ozo mona partout.
panneau, fiche, tout le monde met polo, c'est Salamaki. Il y a Pape Fala, il y a Awame, il y a reporter pour le minimum. Papa, il voyage. Avant. Basango, Batubeli, il y a combien? Pour papa, ya bao nyonso babota na mpoto batiki. Na mpoto batiki belé. Mais awa batetu. To moni mutu atiki officiellement na nité pourtant ozo moni longyo ya yé penda ya yé. Na binde ko nga mobo na bana 4 na mwasi moko. Mais moi na funde te ponga na mutu catholique te. Bazé belé. Soki lelo babi basala na Congo, basa calcule basango babota na ba maser babota. Kouva etika na 22 maser qui a Congo mobimba. Kouva ane kotika na 12 sango. Oyo babota te. Babota te po bazangi kobota, babota te po ta mususu babota raté. Bana ba problème ya mikongo, bana ba problème ya break. Même si le gouvernement a biso mbongo bima ki belé prophète pour ça là ba préparer arriver na wana il y a ils ont déboursé beaucoup d'argent. Papa ba la si pas le colo chez nous azotanda na pasi. Ba break de. Ave mutu te papa. Yo za pa bnen, amutu. A CPM abe mutu ba break ba bloquer belé. Ligole obuka la télé. Ya mamutu senga break donc. Agina moi zika tena bi esikata. Amutu. Saint-Père. Voilà pape. Pardon. Voilà pape. Ah, papa Saïd. Mon papa ça a break de break. Genou kasi genou utawa. Na yogi batu mutsu bakoti bage kota na be mokona. Bino benda boande ni ba Congolais. Boande nini? Bien na bitumba na yezu souffrir ba bitumba ba olukele makambo ya basi ba nini avandi na concentration na yo papa comme papa zipu ya évêque. Ah, botosa na linga bongo te. Yane na pexi za di aye manze ma Moïse Mbiye. Na pexi yo ko yemba ngote ko sala ngo flip. Pourquoi vous me humiliez Batou? Avec beaucoup na mutu asambe aza avec asili. Et c'est pas genou balancer on les a pour nous le bakio non papa zipu ya avec faut changer maloba. C'est pas bien. La CPLT. Peuple congolais boto sabiso avec boto sabiso basali nzaka. Non, la CPLT. Na CPLT non. T'es la CPLT. Au moins t'es la sécurité la CPLT. Malasuka. Papa Beli, a Beli, donc éviter sur la poya qui t'a break de break de penini. Je vais tout à l'heure dans la salle de bain de l'eau ni bon. Voyage Aoya ka. Ah bah finalement mais non maman il va y parce que basakata no maman ba force mon ba ça va gérer. Ba mimaye aye na ye to bengi musakata mo nga simbaye. Ata cause ni na pesa hii break de break ou la glissement on a il est sur ma il peut être glisser il a âge. Mon danga changer Bible. Ah. Papa changer Bible. Papa. On a changé va comprendre. Na lela effort tipo a vraiment a bena mutasolo. En tout cas. Ngana linga ebo pour la vérité. Il y a limite à vérité tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Yo dois demander papa dans la break de break de bon na tuna yo nga ba sera belanga te. Mangé 4e fois na kuma oyo ka mwanda mume et avela inga 4e fois de mo c'est plan. Mais au violer nganga na mese na ngo. Non, yo mo na posa na. Na sai makele na docteur po ba piniga. Ko bimba et wana mbala suka. Mbala suka na senga pe par deux. Wana na pauvre mais les restes à sala inga. C'est là ma monani ana rom. En tout cas, prophète Robina tomo ke na suka message à sous des années pour la situation Ferrego là, tout aussi ça biso. Bon, Ferré traverse le plus grand combat à venir. Parce qu'après le combat, il y a des choses. Ou Ferré tombe, ou Ferré remonte avec flèche. Mais dans la zone ici, les grands prophétiques, en 2022, il y a 5 musiciens. Oh, diable, ils ont poursuivi la 6 ça va. Vous vous souvenez? Si. Oui, mais prophétie là, dans le bail prophétie moro. En 2022, tous les musiciens, ils vont comprendre le mystère en Zambie. Par contre, la vape. C'est-à-dire bakisi ou barotika la normal. En tout cas, Nzambe a touché ba. Na boyi muto auto bimisa clip na ye. Album ya sika kitoko trap.
Ça c'est de la rumba. Ça c'est la rumba trap. Nelo ne banguna bakopakata. Ba tobe na lela nzemo nyoso basanga. Rien de ça Zulu. Eloko ya émission. Bana bakopakata. Bina. Webi gelo kwala. Azo klinga malokola nyoka. Oyo mona impéré. Donc Féré, on t'attend à la cité, on t'attend ici au Congo, nous t'attendons, nous t'aimons. Mais spirituellement, zongela mwana na yo wana na bina. Soit bana mususu ceux qui va aimer yo yebi. Parce que prison mususu ezali spirituel. Tant que bana bazolela, to mwana moka zolela, quelque chose peut arriver. Mais nzamba bombi yo pe parce que concert a wenge oyo ngana linga oya obeta ngote. Pour wenge na minute baza ko se constituer une force. Pour mon après concert ba wenge ba obimasu. Chaque musicien a wenge a une nouvelle souffle. Alors souffle wana ba tantôt ba silise libino bana, tantôt ba meliora na bino. Wanga na oloba nation taolo. Concert à unité prophète. Na lobby concert unité mais mutamuta aura ezelo mususu. Aura ezali aimant. Ceux qui n'a travaillé pembe na yo na melio. Ceux qui yo za pembe na ngwa makasi na melio. Mukolo fale a yeminze mona ena garçon américain. Comment Arkeli asudiwa. La prison. Carrière. Fale azoke. Donc fale mtabene makabo. Oh, mettons au rezali. Mais Laura ezala partage te na leo yoke. Est-ce qu'il fallait être obligé à aussi la faire, à aussi la réaction au nez, Non, non, il n'est pas obligé, mais en tant que star à Congo, tout le monde a quand même une question pour la Fali. Devant bosser dans la politique, à l'objet, je reconnais Fali, c'est un bosseur, c'est un grand. Mais en tant que musicien, il faut que ça soit quelque part, bon, maman, que tu as pas bien. Donc, musicien, ça a toujours un peu de ça a un peu de ça. Mais au moins, reconnaître qui. Mais est-ce qu'on va t'avoir grand naya wenge? Est-ce que moi, je vais être obligé pour nous soit critiquer? Azali Star, Azali Star international, Azam Mwana ya Congo, il fallait dire quelque chose. Fali aussi doit dire quelque chose. Il n'est pas obligé. Tant que ça, c'est la méditation, mais Congolais a toujours plein air. À tous aux causes. Il fallait avoir un bateau à cause à aller. Si on va fallait à cause. Bon, fallait qu'on s'appelle, vous voyez, la TV, faire rigolo là, on est ensemble. Ça, c'est la guerre d'unité. Quand un soldat tombe, tout le monde se met debout. Congo est allé agressé par le Rwanda et les pays. Il faut que les politiciens n'y soient sangana, to beta mokawan. Voilà, comme ça. Voilà, prophète total vidéo il y a il y a le roi belge président Fatino, ouais, c'est ça les mappes mission na campus. Tu vas na campus tu bête un concert à Monza premier. Azalaki étudiant, Silva Kufa perd son âme, Silva à la tête pato munene à la ceinture à Mouké. Pas en plein air, à la tête qu'à les sauter, pas efoué. Aïe la télémira bien la ceinture m'a fait Tuna John Kabila, Gérard John, Tuna Mouyambo, ceinture de Lomeka, elle a même prévu. Ça fait un prévu. Après, vous quitter. Kolia, papa, ngana sala 3 ans, la zaïfe na calé sauté. La zaïfe na culotte à Coca-Cola. Et il y a auto pour la dernière minute. Papa, dans la vie, elle est compliquée. La vie est compliquée. Va tenir et regarder. Il y a des moments où on a vu Rosa même la calé. Quand tu vas prendre ça, l'occasion va faire ça. Et il faut pas s'oublier la calé sur la couper. Talaneti nani mutulabiso roi. Roi zoya na mboka ela biso ata sardine te. Roi soga ye na mboka. Il faut abomisa hôpital loko là-bas. Maman ye moana ba ye na ba pare atika na hôpital à l'université. Ben étudiant ba zu ba pare mo ya complication ba zu. C'est-à-dire le roi doit venir comme ça mais roi ye maboko pamba ya moni congolais azota lerabu. Auta lerabu. Nga una mo benge roi bodet. Na bosta inde ba corriger nga l'émission modo na i même pas. Donc ba pesa biso ba visa te ba to Belgique wana ba ki pa biso te colonie
totanga bacours na bango me bandima badiplôme na biso te. Il faut le président de la République na yena ministre des Affaires étrangères babeta c'était sur cette relation là. Et puis baza batata ya Rwanda batata Burundi ya bamboka ba yebisa Rwanda atika mabele bapesa biso na 1885 ezali privé na ye ba destinaki apesi biso mboka kati bamboka apesi biso eza irréversible. Bible le but on ne peut pas changer de bord. 1885 c'est l'équipe européenne mutute. Rwanda comme na contrat sikoyo na Angleterre. Po batiaka ba nani oyo ba réfugié. Rwanda na mabele. Mabele ozawa na Congo. Nde yango kopo oyo il faut congolais dans la misonga. C'est-à-dire que Rwanda na minute oyo lokwa za mabele te ba réfugié ala so ba ye. Aza obligé pour abunda na Congo pour récupérer mabele par guerre. Après azu atie cop na yo na ba millions. Donc faut la mission. Ce qui était déjà protéger banande. Batia kia babani ko poussa. Malin ti bapo ya se ko bosem. Kagame est intelligent, les Rwandais sont intelligents. Congolais ka koloba. Ngande na boy. Na komi na prêt à guerre. So ba peti na mundu kilelo na kena. Na zuba ndumba ya cheche, na zuba ndumba ya non, bandimité. Pourquoi na ozomana? Bandumba parce que babunda bakwisa Israël. Basala bongo na Israël. Partanga na nombre chapitre 25, 22, 25, 23, 24 okuta ba Moabit ba koti si bango na ba couper mikute ba kote liban na Israël. Ba kwisi bango butu mubimba ta ba kwisi bango guerre na tongo ba échouer. Dans la Bible. Ngana okende na contribuer ndeni. Na ozoka bandumba na bo pesi bango ba minduki ba réservoir tango oye break tout. Oye break tout. Donc makambo aussi la rawan. Vous comprenez? Allez, armée normale et ça. Et il y a un mais ça plan de guerre. Bon, ça on dit. Oui. Nasengi na bandeko nyonso envoyé DL par SMS au 42 999 pour Vodacom 42 00 Orange. Soko yoki ba bengo na komba delile singa delile sina obi taper 1 taper zamenanga a kopambola yo. Wana libanga ni yanga lango mona grande sœur propre. Yanga lango mona grande sœur propre. Donc na pesi mbote na lempaka apikeni Taru Samba 10 sur 10 Nene Miyano wana libanga euti epa ya nièce propre oyo asoki paka na libumu ya papa. Maman Rose Lessi, ma grande sœur, maman nanga na PC Mbote, maman Denise Nakero, la femme qui change de qui transforme les à millions. Abbé Dachou, docteur Jeff Dad, il était à le don de Dieu. Auto tonga be kol babilo ke belé mikolo na websa o mapa na aska aussi la gacha. Docteur Jeff Dad, il était là. Pour nanga c'est un des grands mboko yo motetela o ya solo oyo penza bato belé bazo kanze kaka. Wakati kaka meti pala makasi. Na pese mbote Gilwano na kanisi o lelo mange na mbeta o libanga ya inane. Eyo kalaka te obujaka pete na longole yango ngamo na zongisa yango susu. Donc banda lelo na zongeli yo a parmi ba ministre na lingaka. Na ye na Didier Boudimbo hydrocarbure na PCP mbote asa Moussa Kitoko Jongade le meilleur restaurant. Maître Turambomba l'imbattable, Tête Ndaï, na maman Rachel Fouta, Dominique Kikonde allié langa, Kabunde Alessa allié langa, na PC Mbote, Irène Mukabila, na PC Mbote pe na Djezola, na FPT, Paul Fikipo, to PC Mbote les États-Unis na Madame Nae, Arthur Nzemene, Ketchi Loaloa. Toko yoki communauté ko sirikate zana oga mukolo. Justin Panzou, na PCP Mbote, mon ami personnel, a tiré un banderole na Imka. Il y a des gens qui ont l'amour. Hein. Na PCP Mbote, na héritier Basile depuis Istanbul, Turquie, à Bière, Mounene, à Ibiba recherche, na Paris, partout, à Ibigolatsa. Maison d'habillement Triomphe. Na PCP Mbote, na maman dame charmante Bofunga, pasteur Isaac Bofunga, pasteur Isaac Bofunga.
Et puis, na pesi mbote na Joli Mayala. Et puis, Zozo Mayula, na pesi Pembote. Oui, Jack le Perse. Jack le Perse. Jafro Paul le Perse. Na liga effort. Aïba Kito, Asala Badou, bien. Na pesi vraiment mbote. Na pesi mbote pe na ba petit na nga ba petez. Yemi Mantoa. Nikalou Koussa, Christelle Ezige, na boutique exclusive Women na Empire. Kuna de Bozalawana. Na 24. Coco Kayube, oui bien. Avocat, maître. Les bâtonniers. Moi, solo, on a eu. Dédé mou passe à l'ego. Na olinga akoma gouverneur bandudu. Eza lingi. Dédé. Paul Muntu, Nzambe, il a transporté Moutafere, Oyo. Aolela, na lero, azolela makasi. AGK na PC Mbote Petit Nanga. Et c'est Azali qu'on a les grands prophètes na niveau Yangaba. Leki Atamulukoki. Na PC Mbote na Nati Cosmétique. Moi na moi so azo si manga lo poso mikolo. Azo longola ngaba ba biloko ba tumanga moto. La moi ka cheki pe na TikTok Ouais, alongi yango. Maya moto to. Alongi yango. Pe alonga yango. Donc maya moto c'est dans ba degré makasi Oh. 3e degré. Et Ziki Sangati break it. Break it, Sika. Boye Bagaote. Oh. Break it, Sika na kanse sili na kufi. Jour Musuna Monika Bona Mabutu Bona Monika mouvement Zongabe. Ah! Nzambe merci. Eh! Moi, on est tout manga break, na kufa. Mais changer après couleur était. Et changer à mandam. Mais na sali ba solution belé. Pour ezonga normal. Lati cosmétique. Crossman Yangwena Hilary, Robert Hilary, révérence. Na lobi na la pa inda bena loba vérité na kosi. Siko lingina kosi. Na pa eloyi, maya moto tumba break. Et tumba break, tunga. Na fonctionnateur ba 3-4 mois. Kalo sambo. Zoom suna yoga ka ngabe merci Seigneur. Mais na ngeno mekate. Boyo ya wana ngotu na suite. Muzinga Nzamba Pamulaye na PCP Mbote na nani CFT wa pangu na ngai na PCP Mbote Nzamba Pamulaye. Merci voilà, beaucoup. On a ici. Merci beaucoup prophète. Alain Mpaka à Pakin. Tarou Samba 10 sur 10 et puis Néné Miano. Merci prophète, merci chers amis téléspectateurs. Bino Batubotali Biso Bane Baletina Soukatopé, Bino Mbote, les abonnés, les non-abonnés. Continuez à vous abonner à la chaîne Abino La Voix du Peuple, là où tu es la Bino Diversité. Il y a un programme pour nous divertir, pour informer Bino dans le temps réel. Merci à les prophètes Denis pour la très belle émission. Au sexe, merci à Paouzia, merci à Dari, l'équipe, Oussama et tout le monde va faire partir. Alvin, Guérit et la grande équipe à La Voix du Peuple. Tout le merci. Tout mon ami prochainement à différentes choses. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon,
on peut associer pe gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tout ça na délci cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tout ça pe na parfum na biso o to sali à base ya ba nzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na méamycine sirop comprimé o ezali kisi na biso ya ba mibe ba levure eza anti-poison ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile o ezali ko traiter ba différentes formes ya impuissance sexuelle totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé o ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe ezali ko régulariser pe cycle ya ba mama. Tozali na kisi na biso sensifos o ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso méamycine crème o ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie o ya ploposo ba mycose o esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Ezali pomade oyo tomoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko toyela kibino na o etali ko bongisa avenir ya bana pe ya bakoko na kosombela bango ba terrain pour que un jour botongola bango bandaku awa na quartier Canada toza wapi na Kikole Plaza na entrée plaza wana de entrée plaza ti awa esika tozali bongo eza moins de 5 minutes na mutuka. Et bandeko mingi déjà basi bazu esika awa mais lelo toye lisusu parce que to moni que faut offrir encore plus d'opportunités na bandeko baza na volonté ya kozwa mabele na bango pour que le batonga mapango metan mususu ba moyen ezana nous disponible té ba terrain oyo to chaki à disposition ya bino to ebi montant oyo to pesa ki to ra liboso. Mais après la réclamation à bandeko, après ko benga, après la proposition à bandeko belé, to kanisi était to banana no ya liboso ko immortaliser esika oyo boyebi ke chaîne abiso za la voix du peuple. Alors tozo immortaliser na no esika oyo na kombo ya cité la voix du peuple. Donc mutu abonné nyonso ya chaîne abiso la voix du peuple. En tout cas, il faut boya mbango bozwa ba terrain na bino parce que ils allaient citer la voix du peuple. Donc chaîne YouTube la voix du peuple to elibino cité pe la voix du peuple et sika oyo toza ko offrir bino ba terrain na prix ya kitoko. Na wetali ba prix to lingaki to pesa lisusu moi sango ya kitoko pour la bandeko ba kotala biso to na ba espace etikali parce que bandeko musu basi ba jume espace o etikali to sali to pesi bino o ba bengi promotion to sali promotion to kitisi ba terrain yango na $6,500 et na $6,500 wana nazo préciser que bo futango na 5 tranches. Donc première tranche au pesa na $1,300 américains to sali liyo document okomi tata to mama lopango. Donc le pango terrain 20/20 est à $6,500 mais au foot on a 5 mensualités. Première mensualité est à $1,300 américains.
Donc ce que tindi $1,300 américains na yo yeba que aujourd'hui 20 sur 20 na yo et mbongo rotikala au pesa biso on a 4 mensualités rotikala. C'est-à-dire na mois on va verser biso $1,300 tire kuka $6,500. Ndé au silisi problème non mais déjà avec $1,300 yeba que au kangi boué. Donc na rosenga bandeko boko tala ngai partout boya ko kanga boué na $1,300 américains aux huiles pango na yo awa na cité la voix du peuple na quartier Canada na Kinkole Plaza. Donc en tout cas o eza opportunité to pesibino awa na kati ya cité la voix du peuple. Donc $1,300 américains au komi tata lopango au komi mama lopango esika oyo mai ezali esika oyo courant ezali et puis esika oyo nzela ezali kitoko. Boko tala pemeni banda ko si etongami ebele bande ko ebele basi bakoti mais biso pe la voix du peuple to yé poto sala ya biso cité na biso awa cité la voix du peuple na $1,300 américains. Et je précise une chose, c'est que vi makambo to yoka kezana bandeko mususu o balinga ba rater ba terrain parce que ndeko na ya ki awa décourager ki ye parce que baboye ki ko pesa ye commission baboye ko katela $500 to $300 nenga lingaki aka bebisi makambo biso moko to juste ko charge on a. Donc quand je dis biso la voix du peuple Vincent Chiluiz vraiment nazui responsabilité wana ndeko tinda mbongo epa na nga Vincent komi tungisa te boyebi Vincent toza déjà bato to yebi ko battre la image to yebi ko battre la réputation. Donc soko tindi $1,300 na yo basaleli yo papier na yo en bonne et due forme na tindeli yango na mail na yo au recevoir yango mukolo nyonso yo roya Kinshasa okoya okuta terrain na yo ezozela yo parce que bandeko mingi ba ko décourager bato na musika po azali na posa tango yo lobi na ye monta X ya lobisi ayebisi ba vendeur avant de konanga somba bino fo bokatela nga $500. So ba talisi réalité ale abimi akayebisi ndeko na ye ba terrain kuneza mabe so reza mabe place on a telemi muta sombi si terrain na mbala moko bomoni ya ngar o bo mona oyoyo zola nga ngar oyo bomoni ya ngar o bozo mona oyo muta sombi si terrain donc place na telemi 6 parcelles a sombi 6 parcelles na ye awa. Donc so ezake sika mabe mais ndeko asombi 6 parcelles o bomoni ya ngar o ngaka chati so ezake sika mabe mais ndeko na biso bomoni atongi ndaku na ye kuna na suka kuna boko mona ndaku alingaki asomba te pe azama pafana na Canada. Donc azan ndeko avandi pe awa na Kinshasa te avandi na Canada be botala ndaku atongi ya niveau moko so ezake sika mabe akolinga kotonga ndaku ya niveau moko boete. Donc natalisi bino kaka ba exemple mibale ya mama oyo ndeko oyo plutôt asombi 6 parcelles na ye esiko to telemi na sima bomona ngaro eza esika donc bientôt bazobana ba travaux na bango a na bo lakisa besika mususu na lakisi parce que bango ba pesinga autorisation na bango na lakisa yango mais sinon boya ebele bo contacter ngai moko directement. Donc soki ozana temps ya Kinshasa te ngai moko naza ko représenter yo tinda mbongo epa na nga Vincent ba osala yo document na kotindela ngo na email na yo o garder yango parce que oza rassurer que Teresa bien na bandeko batunaki biso o ba problème ba comment beloka ba chef coutumier ba wela ba mabele tout en tout cas bo bossa na yango awa eza kuti makamute o chef coutumier ro ya o mutu moko ko bima o ya des conflits parcellaires en tout cas awa bo bossa na masolo wana. Donc awa zo soma lupango na kimia nyonso otini mbongo na yo $1,300 na yo comme première avance na kimia okomi papa to maman lopango. Donc pour ne pas beaucoup parler bobenga ngai na numéro oyo na che j'ai mis deux numéros moko yanga mususu ya muninga to kosana makambo oyo soko zwinga to kozwaye mais mbongo en tout cas rassurez-vous otindango epa na nga Vincent yeba que makambo oleka dans les bons. Merci.